Papa Etienne tozolela. Papa Etienne tozolela yo. Papa Etienne la muka. Papa Etienne la muka. Papa Etienne yoka biso. Papa Etienne yoka biso. Totika koma mutu moko na wadani. Tenge. Otika koma mutu moko nani. Koma mutu moko nani. Papa Etienne soit tenge. Songa la simema tenge pa kozali. Voilà pourquoi tu n'es pas ya papa. Toye bisaye que la bêtise est salami ce qu'on dit bayango l'électricité. Makila kaka obiso kolati la couleur rouge oyo. O banina nyonso tu balati. Yango nde obiso tokangisa ki. Babetaki biso, bakangaki biso, banyokolaki biso. Pour que totika komba ya UDPS. Pour que tolanda papa Etienne na nsima te. Mais tolobaki, soki mpona kokufa, soki mpona kolimwa, parce que tondimaki vision ya Etienne. Tondimaki vision oyo ya le peuple d'abord. Mais oyo tozomona, toyebi te na parti tobenga yango nini. Voilà pourquoi tu le dis. Papa Oyo ayebi kolukela bana na ye kwanga te. Papa Oyo ayebi kolukela bana na ye mai te. Est-ce que wana bakobenga ye papa? Irresponsable. Na yebi boye mususu motu moko ayebisi nao motu moko ya parti mokonzi na parti alobi bozomona mituka libanda te. Mituka oyo, est-ce que Kalatan tozalaki na opposition, tozalaka na mituka oyo, est-ce que mituka yango nde progrès ya parti? Ça veut dire que cerveau na ye eza moke. Raisonnement na ye eza mosika. Parce que azo comprendre te place oyo parti ezali. Tolobi mituka d'abord aussi, tolobi le peuple, d'abord. Quand balobi le peuple d'abord, balobi la sanité de nos données de marche nationale. Ça veut dire que nous sommes partis, que pour nous, quand il y a eu de paix, va servir de discours. Va finir à combattre. Comment on a fait à Babylone Yasika? Baoutaka, na opposition bazalaka wapi. Voilà pourquoi tolobaki biloko oyo tokokontinue na kokote yango lisusu te. En tout cas toyeba esa papa Etienne pour comprendre que ata bakangi biso po ye nde moto akutikelaki biso testament ya le peuple d'abord na après Jésus na nsala biloko wana mibale le arme oyo biso tokokundela nango le arme oyo tokotelemela bato oyo bazoyiba baintere ya bakombata. Kombata azali zoba te, kombata azali mouwati te. Il faut montrer bana bakombata. Balobi kombata aza lokola mwana ya bizengi oyo tonayi kozwa mbongo epangana. Okomi epangana nganga pesa ngai mbongo, nganga pesa condition na opesa mwana ya bizengi. Soki ozwi mbongo na mwana ya bizengi, eske babetaka bizengi wana? Bakatelaka ye nde biso lokola bokoyi kopesa biso toya babizengi. Soki bokoyi kopesa biso tokofunda bino papa na biso. Tokofunda ye papa na biso akokotola yo mbongo. Je crois que bino bakombata ndenge boza boye, il ne faut pas toujours nassiner. Il faut totelema mpo na baintere na biso. Il faut tobunda mpo na parti na biso.
chef de l'État apesi bango bamoyen nyonso tu atikeli bango biloko nyonso tu bakoki kosala mais lelo balanda batuna baverifie basonde na mitema ya bakombata bakoyoka ndenge oyo bakombata bazolela chaque jour ata baoyo bazalaka nsima na bango tosololaka na bango zeko tika biso tolia na biso tokoloba ndenge oyo olobaka te tikanga na yiba nanga ndenge na yiba na nsima mais yo ozoyiba yo ozolia bien ekona bakombata misusu okozalaki na bango voilà pourquoi nga na loka balamba balia biloko na bango ekoya kolia kaka soki bakombata basali nini eza le tout dernier mandat toyoki yo na stade yo moko Félix Tshisekedi moto alobi si yo te yo moko président olobi na biso baerreur ya passé ekozonga lisusu te. Le but ya histoire c'est corriger les erreurs du passé pour mieux préparer l'avenir. L'IDP c'est bundi 40 ans yango esi bolekisi mandat no ya suka yango après un mandat mosusu eza te nalobaki yango ne bandelo oza na intérêt il faut sauver parti faut sauver mémoire ya papa il faut sauver honneur ya maman honneur ya famille honneur ya yo moko honneur ya bato nyonso batielaki yo motema toutes ces personnes babemaki mpo bakende kovote yo il faut défendre bango mandat esuka yango okozala yo moko na suka Nicolas Kazadi akozala te okozala yo moko na suka Guy oyo Robert oyo akozala te ouais. Il sera pas là personne ne sera là Tony Mwaba akozala te Guy Luando akozala te mutu akozala te Budibu akozala kaka yo moko Adel Kainda akozala te yo ndo okosamba na suka osali nini mpona combat oyo le peuple d'abord osali nini mpona combat ya kokonsolider baaki osali nini mpona combat ya kotransformer mboka oyo banzela otongaki bato bazwaki ya kolia salaire opesaki bato est-ce que changement na mboka état de droit evandaki bato bakotuna yo moko chef de l'état bakotuna yo moko bato bazotalela yo mpona première année ndenge tozabo aussi bayebi politique na yo osali déjà 5 ans liboso bato bayebi politique na yo siko bakomi kotala yo na neo tozokota okonome gouvernement peut-être dans 2 mois 3 mois gouvernement okota bato bakotala na première année comment est-ce que vous allez corriger les erreurs du passé na ba PC ya modelo o bazoyiba mbongo pe batikali na ministre lokwa Kainda oyo bakomi mukanda pour sanctionner bato sanctionner te okosala ni pesa président ba collaborateur soki bazo pesa ba collaborateur ya mabe le président azo se plaindre pour la justice makambu ya mabe oyo moi d'invite azo sala na justice et aza juriste mais yaba na yebisi yo biloko bazo sala wana na kati ya bazo torpiller biloko bazo pesa bato bako pesa te bazo changer bi changer nous sommes à la télé je ne pense pas que nous sommes à la télé je ne pense pas que moi d'invita Kabouya ou bien nani bango bato bazo nommer bato na justice je ne pense pas c'est le chef de l'état oui mais chef de l'état travaillera na nani azo travailler na parti na ye azo travailler na ba proposition ou bazo pesa ye ça veut dire que chef de l'état aza magicien te parmi ba mission où ils a assigné la parti politique ils a signé la présidence de la République te balobi c'est les partis politiques où azo conserver pouvoir balobi présidence de la République te muto a conserver pouvoir mais parti politique a conserver pouvoir en mélanine c'est en accompagnant le chef de l'État la kopesa ye ba proposition ya malamu na ko orienter ye ko la kisaye banzela malamu te chef zwa oyo ya ba collaborateur na ye misusu mais soki bazo faire peur de chef banzela busolo les ala boy batalisa mon côté mususu voilà ba retomber tozala ba biloko bele oyo zo salema ozo ko robimisa te non mais soki na lobi na loba bakoloba na lozo loba mabe alors que nazo loba pour que et s'arrêter hémorragie oyo 5 ans oyo eleki je crois qu'il faut te corriger très bien
Makamusu koloba wa te boloba en famille parce que moni la famille bayoka baisuta il y a ba parti politique mususu o bazoya juste pour na ba besoin na bango pour na mituka ya sika okotala bango bazaka na mituka ya sika mais ba kombata bazaka ya kala bazo onde mais tant lelo Peter azo pekisa batu bakota na la gomme te na ville mais ba kombata bazwi mbongo wapi rosomba ba sapato basala raté ba mini nyonso tu bango ne mutu bazwi gestion na bango est-ce que bazo sala musala malamu ngana éviter ceux qui baza fier que bazo aider comment vous avez Peter depuis comme ministre intérieur non je crois je crois que ça va très à l'aise. Nous avons un petit souci technique il y a côté électricité hein. Donc pendant tout ça la première émission moi manœuvre vraiment s'est créé ça nous a posé vraiment lapin. Nous sommes obligés de prendre ça qui n'a pas pu choix. Justement pour aujourd'hui. Pour l'Imbisabiso, ceux qui ont aussi les émissions, l'équipe baza déjà pour travailler peut-être demain tous on a des conditions. Nous avons Jeko Béa, Azo s'expliquer, Boyo Kaye, Bo PC Litoui. Nous sommes en direct, messieurs et dames. Ceux qui ngando a betelio li solo qui va nous quoi ba outil poto pour discuter te bango baba na la maille. Bato ebele autour lo bayi de peste o ka bango na sango. E mutayi bango bien ça. Azo lo ba makambo ya yebi pe azo maîtriser. Biso to pese ka Litoui. Bino pe ko pese Litoui. Ouais, na malo tu na bilan ya Peter Kazali. O azali moi na bilan ya IDPS. Ba pese ministère intérieur. Non, je crois ba bilan na ye ezali négatif par rapport ya musala na ye aza trop distrait. Aza concentré plus na mine. Aza concentré plus na ministre mine. Akoma na ba carré minier biloko bazo sala ya wana je crois que yango mona ke musala ezate sur terrain. Parce que ba yebisi faut kuluna. Ici là, je crois que binono so mona kuluna ndenge to imati lisusu. Ba yebisi embouteillage. Ici là, je crois que bozo mona ndenge embouteillage. Mati ba pesi moi ba makambo belé. Je crois que les lots, bakomi ko boma ba motard, ozo sentir que bazo boma motard parce que vision ezate. Ngai moko personnellement, tant ozo pouvoir, na ke komona ye. Na ko yebisa ye que toza besoin ya ba soda na biso, la police est à la propre. Les lots oza fierté na biso IDPS, il faut au bundo ça la ba réforme pour que moyen écoute na la police pour que chaque soldat ou policier a la propre. Balanda kabatouté, bakanga ba créer la kabato ba infraction té, mais aujourd'hui ça veut dire que c'est comme si eloko eza nango lisuté. Lelo tolobela ki est pour na ba motard. Motard te muto amemi embouteillage na ville. Motard te muto azo kotisa salité na ville. Motard te muto azo sala kidnapping. Voilà pourquoi tolobi. Biloko nyonso wana eza organisation. Va organiser hôtel de ville à organiser peut-être 500 motards kaka oyo uniquement pour la ville parce que embouteillage déjà biso bateau à défaut to utilisaka ba moto soki embouteillage déjà otie mutu ka pembe no zipo okene rendez-vous mbango siko soki moto eza te to suka wapi et puis tant bazo kanga bato bazo boma bango bazui na moto na bango bazui yango bakenango bafuta ba mande ya makasi pour ba famille wana ba vivre ndenge nini. C'est quoi Tolobi? Ba motard bazali ya ko sacrifier te. Mobutu aboma ba kasayen parce que bazaola ta cravate zaika ba kasayen te. Musée Kabila yewa azui bato ya munyere mutu munyere akangi mais lelo ekomi papite mutu nyonso aza na moto na vie baboma. Non. Ezali makila ya ba congolais. To organiser ba sala ba réforme. Ya makasi ba réfléchir ba luka ba espère batika kozala distrait na ba mine batie wana non pas pour la famille na ye ndenga sali yango na élection ye moko abimi double brassard mwana na ye abimi député bandeko na ye babimi ezaka ka chance ya ba famille wana obende on va arriver toujours tout na bango eloko nini bango basala ba famille na bango ezala bongo je crois que olobi que parti ezokufa pour na 3 personnes ouais comment va oboma parti na nina yiba parce que otangi 3 personnes c'est natangi Kabuya natangi Modia Vita natangi Peter Kazali ba oboma parti ndenge parce que bango ne mutu bazozwa ba décision ya parti soki bakutani na muziki na bango ole ba réfléchir
pour l'avancement ya parti bazo réfléchir pour na ba intérêt mesquin na bango bazo Kabuya Augustin ngai naye kolongola biloko nyonso oyo naye kofongola ndenge okangaki président tika molimo ya président ezala na kimia président azali na makambo ebele ifo asalela bakongolais bapesi ye tâche mingi ifo asalela yango alors naye kolongola biloko nyonso naye kobebisa bafoto oyo nyonso oyo naye kolongola yango nyonso kobebisa bato nyonso oyo okanga otika mpe ndeko na yo kabundi kimia na mama oyo otika ndeko no kabundi kimia na mama oyo na papa oyo otika bango kimia tika bango vraiment kimia président azali na makambo ebele ya kosala bakongole bapesi ye tâche molayi alors tika naye kolongola nyonso na mama oyo na ndeko no kabundi olongola ye otika bango kimia na longoli nyonso na BBC nyonso naza kolongola yango nyonso na BBC nyonso na BBC yango tika bango kimia basala musala chef de l'état aza na mission ebele asalela bakongolais nyonso oyo tiaki ndenge okangaki bango nasi kolongola yango nasi kobebisa yango police Kabila te au pouvoir police Kabila. Non mais yango nazoloba ke ndeko na biso Peter a échoué par rapport ya biloko oyo. Je crois que eza biloko moko élémentaire au tokovaye kosilisa par rapport ya ba projet de société na biso par rapport ya vision oyo IDPS zaigi nango. Mais lokola absence ya kovanda ensemble na baninga na ba bureau stratégique na biso na ba bureau d'études pour na kopesa na ramayele, c'est comme ça que mutokanisi que soki ba pesier a commis ministre pour na ye esili azana droit isu ya koyoka te. Je crois soki maître Peter a rolanda émission yo na monaki ye pour na ba embouteillage na lobelaki ye pour na ba policier na yebisaki ye embouteillage ko sale matin na mboka na biso tozana mituka mike. C'est question kaka bactère mususu wana babongisi yango. Je crois que embouteillage aussi là. Par rapport il y a la police. Tozana combien bakonza la police bazali ministre soki koti oza coopérante na ba généraux ba obanga yo. Mais soki ba généraux ba yebike yo po libaka ozwaka madeso bana ozana cop pe na bango. Pour ça et na ba généraux ba ko respecter yote. Ba colonel pe ba respecter ba généraux te, ba major ba ko respecter te, ba capitaine ainsi de suite tinase. Problème est ça. Non s'occuper ça yango na chef de l'état te. Chef de l'état il faut pas ailleurs, chef de l'état a besoin d'un bon collaborateur. Mais ba bon collaborateur on ba kozango wa soki IDPS ayebi ko sala administration te. Soki ayebi te soki azoteka nanga landaki yo bien na uto landango lisusu oyebisi chef de l'état jour wana landaki chef de l'état osengaki besquise par rapport au mandat passé ba uti ko renouveler confiance na yo ba congolais nyo surtout 73% ba pesio yo pe uti ko reconnaître na stade que to ko corriger l'erreur ya passé mais soki siko ba tout logo la bango bazongi lisusu. Je crois que chef de l'état, je crois que alobaki aye ko renouveler classe politique. Ne place biso to côté li, ne place ba jeune belé au moni ba salaki campagne. Mais na ya konome bato ya ba parti politique ba ke zongisa kaka
bato oyo bakongolais basi babayaki bakongolais oyo basi bapesaki bango mokongo je crois que commission moto olobaki mpo na ye ke esili bino bokobima te bosikosa omoni abimi oyebi combien population eza humilié combien babase ya babato baoki soni par rapport ya biloko oyo esalemi. Voilà pourquoi biso tozosenga na chef de l'État soki alingi ko réussir mandat na ye il faut a changer mutu ya IDPS. Ça veut dire bacha bato sika bato bakoya na esprit ya kosala ya kobongisa ya ko soutenir non pas bato baza besoin batambola na mituka ya sika. Allez, on est en direct, messieurs et dames. Il faut que les choses changent. Bato bazola nanga boza na nganda.